balandi ya www.pandasango.congo liboso na ngai tozomona vie Korako aza na mwa makambo ya kosolola na pepe congolaise concernant ya album na ye. Bonjour vie Korako. Bonjour, dis l'image Panda Sango. Bon vie na ba moi mikolo zo kana pe sauter mais na yebi ko na studio siko to ba album ça na niveau nini? Album epusani mingi na bandaki yango awa na kitaki Afrique, plus précisément na Luanda, na salaki 6 titres kuna et puis na zonia na obakisa 4 titres. Donc nazali na Adam Mwangisa actuellement tozo sala 4 titres et puis toko sala Nani Boma na Kayen na ba grand artiste quoi Machiko Mawatu bazotindela biloko ezoke aux États-Unis donc bazozongisa yango ba Dodo Munoko alors donc ba artiste ebele ya minene donc rumba et kozonga donc tozongisa ngo ndenge ezalaka ezalaka toujours. Nani yako zongisa rumba yo mtu yako zongisa rumba evyo ngandenge ezalaka to rumba ezalaka toujours. Non, rumba ezalaka toujours. Oui, ezalaka toujours. Siko eloko ni yo bakisana na kata rumba congolaise o ezalaka nango déjà? Non, ezalaka déjà parce que ce musique mo qui la rumba congolaise ne lengiate. Siko yo memeli biso nini suka rumba wana kaka yango kaka mais ba norme ya malamu. Yo yembi ba bêtise te na kati? Non. Parce que ba bi musique alelo comme ba bêtise même bino ba mikolo. Mais non, pourquoi le baka bêtise? Non mais pas quoi sur l'animation. Animation ils en a fait. Ils ont bêtise te. Donc voilà. Et donc le koto to fait là ezalité bêtise te ni fait. Mais to lingi rumango etikala ba norme malamu. Koyema malamu pour respecter kolimba. Kotanga kombo ya bato elekate kala pebi siko kotaka kombo bato elekate yango eza phénomène mabanga ti. Non. Est-ce que mabanga pe na kata musique na tozo ezate ulia ndeni? Mais non, mais nga na epona mabanga te na epona art. D'abord l'art, après l'argent. Babi mabanga nde yango zolesa. Mais non, mais esomara nazo album et na la moto tingela nga mbongo. Mais non, il faut ça liboso mosala. Il faut que mosala ya mbongo. Ke boyo oteka ngoyo moko ave. Le cambote c'est le côté. Ça mabanga bike. Non, mais c'est le côté. Peuple congolais linga se retrouver na mabanga wana. Non. Pas nécessairement. Mais na lobi ba vie bombenga ba rocho ba kabasele alaka. Mais wasalo nzembo ba yimba kape ba ninga na ba on kata ba nzembo ti. Le kula ba rivoli ya Korako. Batanga pe ba komona bisoti. O mitaki Korako poani. Mais parce que ba yemba yo. Si. Na tango wana pesa ke le côté. Na pesa le côté. Ezaki na 68. Ezaki pour la récompense to. Non, il y a un pépin au pétoun le noir. Donc mentor nanga. Ce qui est là nanga oyemba, ce qu'on a pour ça là. Donc les ali pour naïe, yé monta salanga. Na corps à corps face à face. Ah donc yango fait comment yoko la timbre mingi ayeko? Mais c'est normal. Nous avons pendant 30 ans d'accord. Ah oui. Bana nous soit botami à part Chantal, à botter na dipute. Bana nyonso ya Polo na ya Marie babotami na miso na ngai ngam tuna mutali bosa mema na koma kana à part ye moko papanga mutami bali na koma na maternité na komina na mema bébé boteli donc il faut na imbala ko la et tembre. Est-ce que pour ça la biso moi le connaît mon côté kuna pepe congolais sepela naibaki okokaki kobosananga mpona ye nakomi na somi sûrement ezali motindo na yo ezaleli na yo amwana mama okei mpona moto mosusu na bomoi na ngai ya motema
natikali se pamba analoba nini naleka wapi alona mama natikali na soni. Donc oye azali nyonso mpo na nga, aza papa na ngai, tata na ngai, noko na ngai. Donc asala nyonso panga na koma corps à corps, face à face. Donc paix à son âme, mabela bakoko ezala pete mpo na ye. sikoyo na ye banani basoutenir yo financièrement pour l'album na yo, parce que lelo oyo baproducteur bazala souti yo osala ngo na propre moyen na yo to producteur aza quelque part. Mais oyebi naza nani, naza producteur, oyebi ki nazaka producteur ngai na moninga nanga docteur André Akula de Tanval. Donc biso mbali toza donc iye muta singa bi nanga bi korako yemba viens nanga lotsa nga bandoto abi nanga korako yemba ko comme on a que ne pas mbaté soit micro yemba. Donc ozali na moninga nangai de Tanval. Donc voilà. Bozo luka soutien baninga mususu te. Merci, muta soutenir nga. Leti monsieur Manena Mbongo, monsieur Borel Kosimanto. Azali kinanga soka yena na soutien na koboya te. Mais muta soutenir nga à part de Tanval, oui. Ezali Baudelaire Kuyena, iye mutu afutere nga billet na ke Luanda, afutere nga studio. Na côté dans studio, na sali 6 chansons na Luanda. Ezali Baudelaire Kuyena, moi na malam, le grand samaritain. Donc na monsieur Paka Kabedi, na oncle nanga Noko Bosco, boss. Et bongo Matsuda Mandangi. Ouais, na monaki, tout ça qui na ye na Richard na 100%. Tout ça qui na ye, on a discuté avec qui Banzembo. Merci. Akumisi Banzembo, tout ça. Donc voilà. Et puis bato ebele bazo kamwa nengeni na zo sala Banzembo tout ça. Bako kamwa te parce que bako kamwa peut-être par rapport à âge na yo komi nango. Mais non. Babi lem sous musique elle komi ya ba jeune yo sous vétéran. Mais non. Bazo bengo vétéran quelque part. C'est le côté musique de 7 ans, 77 ans. Oh, il va me payer ma ozaki dans la jeunesse, il y a un chose à monter. Non. Nga na kombaka te lelo kitoko. Na kombaka nzembo kitoko. Bino mongo, bako vivre. Comme kumisa te. Mais il faut tika moninga bato ba juger yo na travail yo sali. Omoni, loko to elia na koyokso eloko na sali, mais ekobima malamu te. Mais là on a retenu yo oya na studio oyo kozwanga na kata studio bongo oyoka mais c'est na kotolo pesa biso na programme studio endengeni na kotolo comme eloko oyoka ngo mais ekobima malamu te. Malheureusement son ekobima malamu te po tozala toujours comme on a portable moi to comme malamu ya te mais to kolinga opesa biso précision ya studio eza quand et poto meka koya kozwa na studio. Bon, studio na nga na koyebisa yo donc na komi na niveau ya kokule biloko ya kosala bachant définitif et puis ya mixage na koyebisa yo donc koregrete te na kobengisa yo oya oyoka ba œuvre. Voilà. Na moni yo na casquette ya Biak banque na biso ya mboka RDC oza associé na bango koma ba soutenir yo pe na projet na yo album na yo si ba soutenir na le monsieur Belou Luvadio. Oui, Akuna Matata, le jeune Belou. Donc ayoka ki banze monanga abina mi grand frère kala on ozala kawapi ngabi non il n'est jamais trop tard dans la vie hein. Donc dans un 66 ans na umeli na mosalango à 48 ans depuis na il a âge à 18 ans tokena yaya nanga papa nanga kulutu nanga opetun ndombele noir tokena il en Afrique en fiesta tout le monde est le moment en Afrique en fiesta to sali Afrizam
on a fait exemple toke na ba OK jazz mbuta na kati maloba te nalingi nayeba est-ce que oyebaka artiste moko aleka mpe na Africa Fiesta Diana Muzu vieux Diana olobela mwa moke mpona ye c'est mad malheureusement nzambe abenga ye alia nanga mais Diana Muzu onga azoloba aza toujours en vie hein mais non le seul Diana autre yebaki wa za ko remplacer mingi Diana ouais ça ni bomako nani Vesama yemba pe na Vesama voilà en tout cas ngani yebi Diana Ntimba Diana Sembad oya sala baba libala à 8h du temps donc grand chanteur azali pe na magisa mais il est toujours en vie non akufa na Angola na Luanda akufa akoyera na 8e niveau donc akomaka aveugle akoyaka wana yebi oya sala libala à 8h du temps aimana la pauvre d'Alliance aimana le Combe grand chanteur grand compositeur donc si signora donc Diana donc soko yebite na informé yo soko ye akufa na Luanda voilà bon grand chanteur tokomi na suka ya masolo na biso okoloba ni mpona pepe congolaise bazela nini bazela ka album na yo mais oui bazela yango bakosavura yango bakozala dessus te jamais bakozala dessus donc vraiment vous soutenir moninga na bino noko na bino papa na bino kulutu na bino bon frère na bino oncle na bino donc eloko na kopesa mboka wana epesanga baplaisir ya kosakana te ebimisanga bachair de poule mboka kitoko bisous na RDC vive le RDC vive le Congo démocratique mboka kitoko mboka elengi mboka ya la rumba quand fa la kati maloba te eza na image mozo circuler na net ya leki na yo héritier Watanabe balobi ke asali rapport sexuel et puis a publié yango na Facebook ou na YouTube. Est-ce que ça est d'accord vraiment artiste le col héritier Watanabe ba ko sala eloko bongo mais ngana moni yango te yom to yoki déjà publié bazolo bakeza héritier Watanabe azo créer base na ye ezaka te pona batamite mabe balingi basambusa yo koma mais na yebite na ça na yebite likambo ndenge na elengi te nayebi te nakoba likambo nga nayebi te ndeko nanga dino image siko kolobani mpona pepe congolais bato bazolinga koevante bamakambo ya buzo bandenge wana non batika kosala nini wana siko likambo ezali te mais nalinga ezalaka tozalaka bomoko eleka tozala uni tozala liboke eleka donc nazopesa baartiste nyonso bamusicien nyonso na mboka na biso Congo RDC mbote na longonya eloko na osengaka bolingo ya biso ezala mwana moke te mokolo bolingo ezala alors plaisir à trop donc tokoyoka mwa morceau ya album na sika te mwa morceau kaka moke kaka po toséparé na mwa capella la capella oui na mwa capella soko oyembela biso toyoka ta mwa morceau po tokabwana na biso comme na suka ya émission na biso medamoke abimelinga lokola sanza eko balala likolo zifa chérie ayelinga na fololo rose na maboko ngai mpe lokola nalula ye kala medamoke na moino ya ngolo nino pembeo na miso ya pongi chérie aningisi tirabarika. Merci beaucoup balandi à www.pandasangwa Congo. C'était Vieux Korako oyo toyebi bisone so azali producteur moninga ya André de Tanval. Malheureusement basili kokufela pe ya bango ndeko na kombo ya Maître Jim. Ceux qui vous éviter vous informer lelo Maître Jim asili kotika biso Jim Makelele na kolinga ye moko Vieux Korako ameka ko préciser ezandenge nini. Vraiment, ma famille, tout perdre
un grand sportif ya munene na kombo ya Jim Makelele autotika biso depuis lobby vraiment paix à son âme. Toujours souhaiter condoléances dans la famille nyonso. Vraiment toujours c'est le programme nenge et puis tu peux informer bino. Encore vraiment Mawamingi, vraiment grand sportif, Nekonabiso, vraiment paix à son âme. La belle Nekonabiso, les années qui tournent. Amen. Merci.